et na bandeko nyonso tout vous allez brancher sur la 3W radio télévision du solo et allez toujours yabino DSV Diana sur le photo de vous pertal moto toujours na kati ya bato na pesi tout d'abord mbote na bandeko obalanga biso mawana ngai ezali pambate ba jeune congolais pe congolaise ba telemi na kati na Kinshasa na ba commune nyonso tout ba jeune ba telemi pour na ko revendiquer ba droit na bango mais bato ba yebisa ki biso ke non peuple a telema soit disant que ba ko bimisa o ya bango ba soda na se pour balongola monsieur Joseph Kabila tomoni ata ba soda na bango na se ba bimi ata mokolo moko te. Peuple congolais a confié à trop, ba jeune ba confié à trop. Mais na kopesa bino flash oyo ezali kolekana na kati na mboka na biso. Président ya bangolais ayaki na kati na Kinshasa, soit disant que ayaki ko signer ba accord pour na ba voie aérienne, fluviale, terrestre et zonga entre les deux pays. Mais c'est faux et archi faux. Président angolais Eduardo dos Santos a qui signé un contrat il y a pétrole il y a Mwanda parce que bayo kana kina monsieur Joseph Kabila ba pesa ye côté il y a pétrole il y a Mwanda ye ako signé sécurité il y a ba soda angolais na katina Kinshasa pour la protection il y a monsieur Joseph Kabila. Pambate, M. Joseph Kabila a la confiance de ce soda congolais te. Yango moni batu o bazali ko papa toko boma bande ko na biso ba congolais na kati ya Congo. Ezali ce n'est pas des soldats congolais, ba soldats congolais ba comprendre. Yango moni Edouard doit ko signer contrat na ba soldats angolais nde mutu bazali ko massacrer ba peuple congolais na kati na mboka na biso pambate pour na signer sécurité à M. Joseph Kabila ba soda congolais si ba comprendre que non ba koki ko boma bande ko na bango te yo fanda kana lingwala batindi yo boma na lingwala yo fanda kana na bandal batindi yo boma na bandal ba soda ba comprendre ba ko boma bande ko na bango te yango ba signer contrat na M. Eduardo Santos pour aya na ba soda angolais ba kota mais ba pesa e pétrole côté à Mwanda nde ba soda wana bazali ko boma ba congolais bande ko na ngai congolais to soda à comprendre que non mboke za mabe alors Kabila moni que non ba place au kendezalité lokola ba angolais baza ko accepter que ko boma bande ko na ba congolais yango Eduardo a signé contrat na yango na télévision peuple congolais pe congolaise to comme na problème na bangolais ya ko sakana te pambate Eduardo nde mutakoti ba soda angolais o bazali ko boma sans pitié. Ezala qui abino toujours à DSV Diana sur le photo de vos pertal monte toujours na kati ya bato bandeko était abino peuple congolais atelema et non to lo ba etro mais mbula auto que de liboso to landa ba leader à l'okutate bye bye.